te charme na ye kotejaka na lokola lichombe na province okomisi na lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ye diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila munde napesaki nga nuni asuwa ye te paske nzoto na ye petepete lokola na malema kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noire. Maman Béni Loye Kon monene ya rumba, ya chanson congolaise, la rumba chanson africaine. Et Sengelaki, Batoubaye Baké, tout ça on a deux volets. Volet à Liboso, c'est autour de la famille. Famille, il y a Lutumba Ndo Manueno. Et deuxième volet, il y a la famille Yabaye, Baza, famille culturelle, Balanga Nzembo artiste, Oya Simaro Massia, le poète. C'est ce qui veut dire que organisation Yamatanga Naye et Sengi est à la populaire, programme Epesama Batu Nyo Sotu, Bayeba, Motomoto Bongisa Mokona Mokolo, Ndenga Koikoya, Nangonga Naye, selon ba occupation. Alors, la famille, baza na concertation, et puis bazali soumis na directive ou na gouvernement, na ndenge gouvernement esengaki échapeauté organisation ya matanga nyonso. Maintenant, le gouvernement est basé na Kinshasa, na RDC, et que nous sommes en France. Ce qui masolo ya gouvernement et celle samatanga ti awa ezali. Bango par le truchement de l'ambassade de la RDC à Paris. Et jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement a payé ma coquille pour notre organisation. Organisation à Matanga, nous sommes na famille. Alors, le programme définitif est que la semaine prochaine, approximativement, le corps du poète et Kolongwa Awa pour Kinshasa aux environs du 13 ou bien le 14. Mais ce n'est pas encore confirmé. Ce qui, concertation, il y a Kinshasa, il y a une commission qui a coordonné l'activité Yango, ma funérailles. Ce qui a une décision en accord avec le gouvernement et qui va contacter la famille. Accord et pesami parce qu'avant nous autres, il faut accord et la famille. Mais ce qui a rendre âme, ma décision surtout est à appartenir à la famille, eux seuls la famille. Alors, famille, tant que le gouvernement a passé accord, c'est en ce moment-là que le corps pourra quitter la France pour les funérailles d'ordre national, Nakati Yamboka Nabiso. C'est en raison, maintenant que ça va continuer, sauf les dimanches, parce que ici, quand la famille a joué, awa culte, le sambo et ça la dimanche. Donc, matang ezali ndenge tozaboye samedi, dimanche tosali pause. Pause wana gosenga lundi on reprend jusqu'à ce que corps et kende. Mais avant corps et kende, ba disposition ezali pour que culte moko et salama de façon que to rendre grâce na Nzambe pour ye moto apesaka ye azwaka yende azako pour sala pourvoyeur, il y a Pema P Bomoïdabisoawa. En remerciant tout le monde de la participation, nous avons une idée, initiative, nous avons la matanga, à trouver famille, la coordination, il y a des artistes, il y a Papa Makoso, ou bien la responsable à Congo Sebene. Association d'artistes et musiciens congolais pour que le déroulement et matanga et quoi que moment moko il y a tristesse
Un artiste, c'est celui qui donnait la joie na batuni surtout. Matanga neza, il y a tristesse, il y a recueillement, mais ils ont fait ça espoir de vivre. Espoir, il y a lendemain. Voilà où le programme continue en attendant aspect spécifique les attributaires de la décision du gouvernement parce que le gouvernement s'est prononcé pour que chapeauter l'union. Mais jusque-là, Toza Nassima ya famille, rien que la famille qui, avec les amis, a aussi la coordination. Et remerciement à la famille pour la discipline. Parce que papa mon nene lokola simaro nenga keiboye Afrique mobimba kolanda masolo ndengeza kolekawa. Monde entier pa bayebi simaro lutumba à travers ses œuvres baza kolanda déroulement. Plus ezoleka na kimia na respectabilité na kibomoto na biso, plus le Congo et l'Afrique et kobima ragayardi toza penda bato lokumu na ndenge ke toyebi kolela bayeba biso. Donc le kumu na biso ba congolais, le kumu na biso ba africain ezali na tenu il y a bien il y a matanga oyo. Na banzi maso ya kolobezaki yangoyo na kombo ya famille encore une fois merci à tout le monde, merci aux amis de la presse qui sont là et qui sont censés relayer l'information parce que jusque là il n'y a que Kinshasa qui nous donne des informations mais malheureusement le vieux est décédé ici à Paris, c'est Paris qui devait lancer, projeter l'information et que malgré tous les tributaires mais awa topé ça initiative et que programme aux familles européennes Kinshasa Alanda. Donc qu'on ne soit pas timide de présenter un programme où est une famille pour que bango kuna balanda. C'est ça la loi de la nature. Likambo mabele eza bongo. Na banzi na lobi o esengelaki. Merci encore une fois pour cette attention. Nzamba za na biso kimia na ye et régner ti tango to kumba nzoto papa na biso na mboka kuna azonga o mabele bakoko. Encore une fois merci. Pardon, je vais poser la question par rapport au parce que tu as eu beaucoup de les 13, les 14. Oui, très chers amis, Diamant Noir TV, nous avons fait un programme Yamatanga, mais Bisso Lulu Toye, Tokutana Bangomoko, parce que le programme Topé Saki, Namoni Eza Bongote. Bonsoir Bruno Mat. Bonsoir. Tony Toye, le programme il y a bien, parce que Bisso Toye, les 13, les 14, mais les lots, tout le monde change. Le programme est provisoire. Et ça programme moto pesa qui provisoire parce que il y a za moto kaka ya famille te aza moto ya mboka mobile donc toujours dépendre na gouvernement ndenge rufa utoloba toujours dépendre na bango donc toujours c'est la programme à Kinshasa bango ba pesa biso programme là bango moto ba pesa biso programme Kinshasa voilà. Donc voilà Babilandi Diamant Noir TV toza kaka na bango moko bakolo matanga. Bonsoir papa. Bonsoir. Voilà Balandi ou Baolando monde entier ba otalango parce que bazwa qui déjà ba information belé tomoni Bruno Matadi auti koloba mais biso tolingi yo pour le ba mo na peuple congolais nyo surtout o ya zolanda programme ya matanga o batu nyo mato eza. Ngala za sema ki asimao. Donc na outi Kinshasa na comme il y a 2 jours. Donc le problème, le programme est dans la beaucoup à l'État. L'État reçoit le programme, on tient en contact. Donc, nous sommes en contact. Donc, c'est la tête soit numéro ferme. Programme ferme comme tout le côté communiqué na bato. Merci vraiment donc Tolingato si ma poto ye bazu makamso otiki na Kinshasa là tu na programme to ya Orlando sous tozawa. Oui, lokola yo moko zali mutu ya presse o biso baleki tolanda na sima yango tolipe to tuna po yo to pesi biso programme ngana zaki surpris ya yo ka programme o pesi na o ngana yokaki. Donc yango moni bat bazolanda ba yoka yo. Diamant Noir oh yo pesi comme programme eza solo parce que oyokaki mais programme ngo eza nanu na en mouvement eza en gestation parce que programme définitif n'a pas été mais tel que ba élément yo pesa ki eza vrai ba croire yo matang eza au continuer awana esika tozali on a vitri ti mokolo ya
butu ya samedi tina tongo ya dimanche. Dimanche messe ezali awa. Dimanche combien les dimanche dimanche le 7 awa matanga ezate. Le lundi 8 ça sera le lundi c'est le 8 hein? Le lundi 8 matanga ezongi on a vitri jusqu'à ce que corps est kendé. Alors la date sera confirmée si c'est le 13 ou le 14 or corps est kendé la confirmation tokozongo lundi. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé pour... C'est une date provisoire. C'est une projection, parce qu'il faut prévoir. C'est une prévision qui a été avancée pour la date du 13. Et que le corps arrive à Kinshasa le 14. De l'autre côté, c'est le programme de Kinshasa qui va prévaloir. Mais dans l'entretemps, nous sommes là, à partir de lundi, avec votre participation, avec votre contribution, avec votre beau micro, vous allez diffuser la bonne information qui va confirmer tout ce que vous avez dit. Ce n'est pas des pipeaux, ce sont de bons renseignements, de bonnes informations, mais qui restent à confirmer parce que il y a un petit décalage entre Kinshasa et Paris. Mais est-il que nous allons tous nous mettre sur la même longueur d'onde pour que Makambango et les Kananeng et l'Obami diamant noir yosa diamant na banzi oyo lobi Torolanda biso tout doit simanayo baninga tout la presse au bazali awa na ndenge toza na réalisation ya Edino image panza sango ya Congo et sengeli tozala bien yango na lancé appel na ba partenaire nyonso tout oyo basalaka masolo ya Congo bakoka koparticiper awa moto na ndenge na ye, c'est-à-dire yo za mopandi sango lelo oye na média na yo pour na kozabilili na ba information. C'est ça la participation. Ngai na ba la participation na ngai na lolaka na ngai na maemaso ya koki to bengi bato lokola bandeko na biso balatisaka biso maison Kazali Abramo ba participer pe na ndenge ya Jimmy Bofosa na masolo na bango na matanga ya Kondo Simaro Lutumba Masi Yando Manueno. Et ça là que maintenant ça nous appartient de dire nous enterrons Simaro. À chacun de dire ce qu'il a comme projet, ce qu'il a comme idée, quitte à faire des déclamations de poèmes, des chansonnettes, des commentaires, des témoignages. Tout est accepté. Il n'y a pas un monopole de programme. Diamant Noir peut donner un programme. Moi, je ne peux pas donner un programme parce que là, déjà, j'ai essayé de donner mon programme, ça n'a pas marché. C'était mon programme, pourquoi ça ne marche pas? C'est valable, mais tout reste à confirmer parce qu'il peut y avoir des changements de dernière minute. Mais on est sur cette ébauche-là. Hein? Il y a Adil Ondolé qui participe, il y a Popol Mopassoula, il y a Ingrid Kabongo, et tous les éléments de presse qui sont là sont invités à contribuer de chacun de sa manière pour que nous puissions soutenir ces funérailles de Papa Lutumba à sa juste valeur. Ok. Merci beaucoup. Bako luka biso baso
comme un dieu. Bonsoir. Bonsoir, Diamant Noir Gisèle Lumba. Ya dit, maloba moko na peuple congolais parce que matango eza bino bata presse, yo pena mukonza bata presse. Ouais, matango eza bisonyo surtout, eza ba congolais d'abord en général et puis aucune famille biologique naé, famille ba musicien et puis biso lokola to accompagner bango na musana bango, biso pe la musala biso yango moni to ye awa, to accompagner moi poète Simaro Lutumba, yango moni présence na biso awa, to pesa bino basango ndenge matanga bandi ndenge matanga okende ti nzoto akonde kokende tozalana poto couvrir événement to pesa rabatu basango rôle na biso en tout cas yango bino bokena délégation ekena kini en tout cas na kati ya plan na biso na programme na biso na délégation qui ça non to solo liango te non to solo liango te mais au moins important to yobisa bino ce délégation qui ça c'est albanen ba okeni nanu to solo liango te poto panzango publiquement. Mais ils ont dérangé Bissoté, que Batouba qui ça baya awa, ils ont dérangé Nango Bissoté. Mais Bisso, ceux qui te solo liango, tu as bisabino pende te solo. D'accord, merci. Peuple congolais, balandi ya Diamant Noir, toza kaka na matanga ya papa na biso. En tout cas, maman na ndotema micro pour makelele ya eko tate sika bat bazo yokayo. Nde to retourna. Bonsoir maman. Bonsoir. Toyeba, maman Zanani par rapport à papa Lutumba poto Koutio na kata. Papa Lutumba aza grand frère na biso, il y a Saint-Jean, il y a Lingwala, aza papa na biso, aza tout pour na biso. Na banzi depuis matin et bandaki banda samedi, nazali awa pona kolela ye. Pona ka ndenge nini tango yoka kiko liwa na esangwane yaki. O ndenge moka loba ke moko na kokufa kake kobeta ndenge saki biso. C'est-à-dire mingi ya kolobeza te maloba na ye moko eloba nyonso tu yango wana. Si tu continues na bandeko mususu. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Maman tokuti na matanga papa Lutumba, on se présente aux années et puis pourquoi oye na matanga o kaka parce que azaki papa Lutumba ou oye ba qui vraiment azaki papa Lutumba na yebi banda bo mwana. D'accord. Papa Lutumba na yebi banda bo mwana. Papa Lutumba moninga nde na koli. Ce qui fait que naza ami de la famille. Au moninga na mwana e Marie-Paul to koli esika moko. Donc a moninga aza papa na biso akufi biso nso toza na pasi. Tokoye kotika la te il fallait ka toya. To landeli e banda zaki na hôpital ti na ndenga kei que son âme repose en paix. Nzamba za na ye. Voilà, bonsoir maman. Bonsoir. Tokuti na matanga papa Lutumba. Yo zaki nani par rapport à papa Lutumba? Oyeka neti batunyo soto oyebaki papa avna. Na yelo kwa batunyo soto te. Biso to aliba na Lingwala. O penza za papa. Surtout pona nga za papa parce que aza papa, aza pe papa ya memanga na bomwana. Na bomwana nga memangai donc nazaki so na keki sasa fois déplacer yena ndombo petu baya kotala nga tina ndako donc aza papa pena ba témoignage ebele tango nayokaki sango nazaki pa mwana ngai nabina bakoko na nga botia nanu journal total bati télévision ya kisasa namoni mbala moko lokwa ye moko alobaki mikona okufa kaki ekobeta donc namonaki mpenza kaki ebetaki nabi vie Simaro akufi après sikoyo ale nabi te nakokozanga te parce que biso toyaba na Lingwala biso na Itaga ye na Isange donc azalaki so likambo ezali fois déplacé papa na ngai lere akufaki bango bato baza kozela biso na Kisasa donc aza kotika biso te donc papa donc pasi mingi na motema po to perdre vraiment poème lokwa yebo ya keya tiki biso bo eza pasi yango to sangani po to lela papa na biso et yo okita pe na kini na matanga te na okita te bamsuba okita menga na okita te yango to sengi parce que bible ezoloba na biso na mukanda ya nini ya
et que pas ces hommes makasi ozo korana ko loba te mais loba kaka maloba moko papa Lutumba loba kana yo avant qu'il akufa moko aloba kaka boza baleki na ngai bana donc toujours souhaiter que ton âme se repose en paix nzamba yamba epo nzamba tikelaki etaminga yambi pe Yesu akufi na kati ya Yesu donc eze sengo mingi po Bible bina Lamentation 3:37 qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ordonne. Donc il est à permettre parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Donc à permettre biso to sa ni po souffle na biso ezala maboko na ye tant azui souffle na biso to lobani to kumisika nzambe po eboku misanga na ba situation nyonso to kumisia na ba situation nyonso nzambe azwa lokumu. Merci. Voilà le peuple congolais en tout cas de partout tous na ba maman à venir. Oh bon mon diamant noir ce bon mon aïe, cela veut dire que c'est bon. Donc bateau ba ça la diamant noir azala. Malgré tout la présidente on te me ba ça. To banana la présidente na bango. Bonsoir. Secrétaire présidente na biso azana Kishasa. D'accord. Maman secrétaire bonsoir. Bonsoir madame. To mon bino nga madame tenga diamant noir TV. Voilà. Merci maman secrétaire en tout cas diamant noir ça y pour na moni basi boy baye pour na papa Lutumba boy bisa biso est-ce que boye ba ki papa Lutumba to boye kaka neti batunyo so enfin papa Lutumba wa bungi enani wa bungi papa Lutumba zate biso génération na biso ba à partir à série 6 ba série 5 to ebaki papa Lutumba binisa biso ayemba donc asala mingi pour na mboka na biso. Donc, biso ba maman d'avenir déjà. Tobinaye ya trop. Vraiment papa moko. Mais nzambe. Ake no repe manaye pour amoni bana na ye, amoni ba koko na ye, ba kokolo na ye. Nzambe moko apesa ka ye moko azwaka. Donc to ali awa biso ba maman avenir. Mais maman présidente na biso, maman présidente na biso, Léonie Sanduku. Azana Kishasa. Akoyamba pe corps ya papa Lutumba na aéroport maman président biso ya président ya maman musique d'avenir Léonie Sanduku ngana maman secrétaire ya musique d'avenir nde totondi awa biso nyo stoye kolela papa Lutumba et moko ya kati na biso mwana papa Lutumba Jackie Maria tolandi ye pe po azali moko ya kati na biso donc vraiment esengo mingi biso totoni tole la papa na biso maloba moko ka so boni boye bisa famille ya papa Lutumba po ba Holanda neti maloba moko boko bisa bangoni en tout cas courage po nzambe moko apesa ki moko azwaki ko kabolande esalaka passe mais to pesa nyonso na nzambe kaka tolela ye na esengo po ye moko alobaka mokona kokufa kaka ekobeta tomoni ba image na kisase ba kaka ebeti ba camion edindi donc maloba ne ekokisami donc akomaki na ye ayebaki mais basi na bana tiki bakoko famille en tout cas courage nzambe azala na bango pe on est ensemble. Merci. Nani msusu alinga loba susu ba maman à venir mais oui faut pas le battre ibasi ya kitoko zana fanda po bango ba koto ba okwe biso to ba maman musique ba maman à venir donc tolandi ndoko na biso maman Jackie moi na papa Lutumba donc biso toujours bolingo donc mon conjoint biso azali te Léonie Sanduku mais toi la maman secrétaire na ba maman nyonso to ko présenter ba maman à venir donc tolandi maman la biso wala maman Jackie donc biso ezara toujours bolingo. Voilà, merci. Bah maman venir. Na monio ozo leli mingi toni pour na moni miso. Oui na bon. To lela pona papa ya muninga na biso Jackie. Yango to assister na ye longo. Donc moi to tikeza te poza papa ya biso nyonso. Maloba moko na baiso lingo sa famille na bango yebisa bango. Bazaka na courage nzambe mutapesaka yika mutazwaka tolela papa na kimia bazala na kimia toujours continuer na maman Chantal ya musique à venir toujours aloba maloba moko na balandi nyonso ba Holanda na mokili mobimba pona matanga. Voilà en tout cas balobi tolela na bao bazolela tolandi mninga na biso Jackie akufeli papa donc papa na biso nyonso tout donc mawa mais mawate mais esengo ya mingi parce que na o nyonso to asali alobi atikeli biso Bible
donc la carte ya bible to oyo nyonso tokoluka tokuta yango na kati donc esengoa trop donc akende molimo na ye pema na kimia. Merci maman Chantal. Bonjour Pascal. Merci beaucoup maman Diamant Noir. Tout se peli na Diamant Noir TV. Mabito fan dara na bino po tozwaka mayele na bino collègue ya Papa Lutumba. Mais mutumo ayebisi ngai que lui rambongo kenda ozongisa te. Malobe pas na moi témoignage ya Papa Lutumba et na kotisi au cap. Nous on est là pour na kwa musée galerie. Donc Vie Lutumba qui vient na biso pour l'autre na biso chef nanga qui chef d'orchestre nanga ati aiko comme appelé vice-président d'orchestre na zwa nyongona te contraire que soki atikala na nyongona nga il fallait pesa asta la na testament na yeke na kenda na nyonga bato abafuta ngai mais oui likamni nya mabe papa zaiki nango to ya malamu zaiki nango oyo yo tikali nango na biso to yebaki te to yeba. Diamant Noir na pesio merci na question on est très nécessaire na vie ya moto. Mais tobo sanagelo comme que nzamba sala moto nyonso na mabe na ye na malamu na ye. Ce n'est pas pour le là kufito lo baka azaka malamu. Mututu azaka na défaut comme na malamu na ye. Mais na tanga kufito bosa na ba défaut total ka malamu na ye. Voilà. Nga tuni Diamant Noir ngai ba mo muke kaka. Mo mabe mo papa zaki nango zaiso asali kama bino bondo sepelate. Po biso pe toye. En particulier nazo e basute mais na koloba minka bolamu na ye parce que balbaka moto soka kufi bosana nyosa sala ya mabe il faut positiver et ndenge ya rendre hommage tu veux rendre hommage photo le baka malamu na ye wana obi ke photo ya pena tombo osanga na bino nyonso po na tuna ba question ne belé obiso tozana ngo loko bombi bakota mabe tolobika ya malamu na lobi ndenge na yebela kai azaka na makambo na ye ndenge nzamba sala mututu azana mabe na ye azape na malamu na ye. Homme d'affaires, bonsoir. Bonsoir. Papa Lutumba, azaki nani pana yo? Azalaki grand frère moko oyo ngala yebi depuis que nayaki moi na moke et puis tant on a zako kende ba Kinshasa mingi na kokota bana oke mingi apesa nga ba conseil moi mingi. Alobi petit ningo zo ya moko yo faut vivre. Na te présenter tes kombono po lobité ba. Ngai kombora nga Augustin Mataba. Moi nzembo mukie kaka poto continuer nzembo mukie yo yemba o biso to yebi ngana yebi nanga mais ba msu ba yebi te ba yeba nzembo wana mukie yembela bango te. Moi je sais pas. Bon d'accord, merci. Mais avant na yembelo nzembo wana nalingi na sala eloko moko po yo lingo yeba bolamu na ye. Ngai on dirait nzamba tinda ngana kende kotala ye mokolo wana. Ah pardon. On dirait nzamba tinda ngafuna kendo tala ka mokolo na kende kotala ye. Po na zela vieto ye ba akomi ndenge nini wa biso to yebi kazaka na camp. Toko zela ya pa boy, toko kende kotala ye ndenge to kende kotala ye pa ya 9 na ye na comment mboka ngonini. Bazwa ka train na gare de l'Est au comment mboka. Non na densité. Na nzela ya oyi kende ke ba melin ba nini wana. C'est pas grave. Bon, oui. Alors, tant on a que côté à l'hôpital, na kuta ye na ndimaka teke na kokuta ndenge wana. Donc ça la kinga pasi mingi po je m'attendais pas kako koma ndenge wana. D'ailleurs na côté na chambre na zo mona ngabi au ba pesi na chambre mutu mususu yete nzoka ndeza ki. Et pourtant elle est kaki na kanti 2 jours d'anniversaire na ye. Na moni ya komi transformé mais non nandima kite. Na kamadi téléphone nanga na bengi ni boma za collègue nanga chanteur et puis la président na Congo Seben alobi nanga bi kaya vive simaro nga peta ona kene kotala nata o komika totala kanzambe asala ngabi o na moni eza yete na kena hôpital na sali 45 minutes na zoro bango na ba interview nyoso na osa mikolo 45 minutes ngaka na zoloba azoka ngate ce que pas peut-être que le bazo kokote ata signe moko sakte mais loko ngoko kaka na lobaki vieux ngai uta na zongi na yeke kotala yo to sololite mais na lingi mbale koya nakuta yo ovandi to solola parce que nano silisi côté ya bisote banzembo na masolo na banini lelo na lobi boye na zolo bango nzamba zo kanga na kosite afunguli monoko makasi
afungula ati après namoni elongo on dirait moto alingi alela na solo na baninga so babi osalaki erreur ifalo simbe na loboko obi ya soko ozoka ngai final loboko na ngai olinga kosentir ngabi c'est trop tard alors omoni souvenir etikali na ngai yango wana ya monene oyo emarke ngai ya kobosa nango peut-être te mais bon nzambe kaka alingaki akendela ndenge peut-être andenge na ngai ya kopesela ngai au revoir bon ça eloko te siko nzembo potokini kwa bato nzembo wapi ya yo muke oyemba na question nangi zaki yango ah oui zaki bongo pesa nga gamko papa bon nakoki kokufa susi mpo na yo diama noire tina nini na bomba o tina nini na bomba mpe nakabela moto sekele o ami na nga nakokolisa yo baide na moto nalingaka yo diama noire nakoyeba te bolingo kisi tondoki yo ya nini ngai nabomba likambo oyo odia diama noire sango bapanzi kisasa mobimba bakokufa soni yo sala mwa bipale na lula bamona odia zambe peli moto mama banyama baboyi kokima babwa kilongo masuwa eboyi kosema ngoya bameki bameli ndobo batimi tambo libala ezali kaka diama lelo yodi bakalifikation nyonso ya mabe na nzoto na ngai bakipa te au zéro. Bonsoir les dieux des trios majestés. Bonsoir beauté noire. Wow, elongo diamant comme ça beauté. Non, on a comme ça beauté noire. Pour na lanze momoko na bimisa beauté noire. Donc on a peu sur quoi titre. Ah, na yo ke belo za ki pe Benjamin na kati ya ba trio majesté. Okoyi bisa biso ta ba misusu bazar. Votre trio, cela veut dire 3. Tout ça, bisous, toi, na Paris, Sakula, Maro ya Angola, mais Mikolo ya Kiawa, Azali, Kutolo ya Matanga. Témoignage à Papa Lutumba, moi, Moukio Zanango, les années. Non, Papa Lutumba, vient à Bissot. Tout ça, d'abord, Bangembo na Bango, tout le monde na Bango, tant on est étudiant en classe, tout ça, on a vis-à-vis. Les Ronaldo que j'ai un concert à Moï dimanche à 10 h. On a au bottom on a 62 63. Mais le ko ngai na lingwala, ya mona lingwala. Moi na ngai liboso na boti na lingwala. Donc yeso a mona ngai banga double beau-frère, c'est-à-dire na boti moi na lingwala. Et puis moi, ce n'est pas Hélène, à qui sœur Ramso et Kitambo, donc on a double beau-frère. Donc, sœur Ramso et Kitambo, moi, c'est Nandako. Moi, c'est na botine, moi, na lingwala, Ana Moyanzi. Moi, na lingwala, donc ça, mon double beau-frère, ça va, tout ça là. Il y a Zaki, poète Nabiso. Alaki, poète Nabiso. Donc, Banzembo na ye, nyo surtout, Banda Kala, Toago Kango. Pour y avoir une habitude, il y a un proverbe. Aki mutakoli na Bible na ndako, ya koli na Bible na ndako. Bana ki mwana akotanga Bible. Donc aga ko bimsaliso ba proverbe. Yango to s'intéresser ki na maloba banzembo na ye. Ate biso mingi. Obi ke liwa na ye to zangi penda baoba akei. Parce que ye azalaki ata nzembo moko oyoki yango na kati fo kota oyoka lisese oyoka na lisese ezanga te ke nzembo ne moko oyoyi koyemba mo mukeka nzembo ngona koyemba ye bato ayebi yango te po na ya nzembo moko bimana ba mbula moko ebele mais en tant qu'artiste na lingaka nzembo na ki bolero bolingo na yo bomengo na yo ngande na passion odianie mwana mama via kape obanzaka ngai kobosana ngai te o ani ya masiya
bomengo na yo ngai na passion odiani ye mwana mama liaka mpe obanzaka ngai komosana ngai te o ani ya masia. Bravo. Bonsoir Flavien Maccabi. Bonsoir maman. Papa Bazolando na Diamant Noir TV. Ozaki na Papa Lutumba ozaki collègue na yo ozaki na sima. Yé pas zalaki na yo elongo. Okoyebisa bato Bazolando na moi témoignage otika na ya Papa Lutumba. Ngai batémoignage eza mwa mingi. Ngai na koti na orchestre wana na 76. Nzemu na ngai liboso. On a beta. Na oge jazz radio trottoir. Ya vieux Simaro. Balbum nous sommes sala succès. Pour biso ba to be le mamo to na biso na l'ombre to na to na ko mi bimsate. Banzembo tout le monde na ma dernière minute o sala succès, o pelisae. Ngam na beta. Yembe biso momuke. Ah? Ko yemba yama. Yom to lobi na ngaki nzembo moko atangeli nga nzembo moko. Ngam na beta ya na basse. Ah d'accord. Ouais. Donc ils a chanteur. Na chanteur tena la bassiste. To sana bambule belé. Tanga ta titre combien yo sala sala. Maman. Na bana otanga. Radio Trottoir. Fota commerçant. Ezaminga. Ngana le prendre batekisa. C'est bon, témoignage à papa mon côté Kalinango, Oyo Zaki, à moi malamu. Toli. Batoli a opé sa biso. Aholo banabo, legi. Soko banoko kola. Soko sala makawami satu. Batola ndozo tala bangote. Soko sala makawami satu. Tika misusu. Pona moko ya bien continue ko sala. Zala bolingo na batu. Zala bolingo na batu. Zala na respect na batu, respecter ba kulutu, nenga na kutel ba kulutu. Bazaliawa bako témoigner. Discipline nenga na zagi nango. Yango je crois beaucoup mona na continuer la discipline na on na zalia. Tam sutana na obeta yaki mwana. Mais nanzinga batu balia bayebi nani wana Flavien Maccabi. Merci. Bonsoir maman Béatrice Mbondo. Bonsoir maman Diamant Noir. En tout cas, to monyo na matanga ya papa. Tozolela na ba olela to sepela na ba obazo sepela. Tolito tuna kara oyebaki papa to olandika bandeko. Merci maman Diamant Noir. Naebaki papa depuis tozaki bana mike. To naebaki papa po papa tata na ngai mwasi azalaki kosangana na bango na oke jazz. Yango naebaki papa et puis yango naye kolela po papa kufi naebi pe bana nae banzembo nae en tout cas et vibraka biso mingi banzembo mo ba titre ni mo titre moko to mi balé oyo yebi ko yebi sa bon naebi pena ba titre te naebi ka banzembo ko yemba pe naebaka te na désolé mais naebi titre moko et balé ya Zaïre. Donc eza nzembo e makaki yo nzembo makaki ngai na mabele pe titre moko mama ko kimba na ote to sa eloko te ka titre oyebaki dobayo mabele ebino zomona mabele apa mabele nzembo moso banda olinga te iya za mwana quartier na bango ba moko na Papa Lutumba donc oyebaki vine mo témoignage ya moki oza nango tika nango ya malamu ezali nayebi ye po aza grand frère toyebaki mpe na bana na ye toya mpe pembeni toyebani mpenza ya fami azalaki malamu to mabe na kutu yaki mpena mingi te mais namonaki kaka azalaki gentil donc bonsoir oncle Bapus. Bonsoir maman. Vraiment toye na matanga déjà oncle Bapus le bébélé elakisi nini na matanga Papa Lutumba na bato bayebi te o baolando na monde entier. En tout cas, ezali mawa pona poète parce que ye aza asali mingi. Donc biso tolandi nde lokolo na bango. Bon, ngala beta na Zaiko na kanisi oyebi basiste à Zaiko. Voilà. Donc tokozanga te parce que ezali kambo na biso ba musicien. Donc ye aza papa na biso encadré biso
tozana ba souvenir ebele pour na ye. Souvenir moko tika na ya malamu. Souvenir ya bien zali ba thème ya nzembo ya kitoko, maloba ya bien. Eza souvenir munene. Olio sala ba nzembo moko ezanga tina, ba nzembo eza profond para kopesa malako, para kolakisa bato ndenge ya kosala et koyekola ko donc ezo kopesa ba conseil na bato nyonso na mokili. Voilà. Merci. C'est bon, hein? Bonsoir, maman Sylvie. Tomoni Kandozo Lela. Bonsoir. Nabi keza passé, oza makasa olobati. Mais ça là est fort parce que ba Orlando, ba yebaki papa, azaki ya biso nyonso, lelo akufi. Malobani no koyebisa ba Congolais, ba otala yo lelo, o baza biso nyonso tout miso na biso zepa na biso. Vraiment, na mingi olobate, ezaka ke monter mezoki. Papa pesi pasi, a-tu vraiment un grand trou. Vraiment abaki aza mukolo kufa kake beta to moni yango vraiment vide wana mais ebite nana ko longola ngwa ko kunda wazate. Il était vraiment je sais pas comment dire. Na suka avant papa kufa likamnini o malamu oyo monaki atikala ko sala o marqué yo avant qu'il kufa na vine mobimba te car juste avant. Et donc le 19 mars jour anniversaire là. Même s'il était hospitalisé, tous les gens qui ont et c'est pas ce qui est. Il y a ce qu'il y a moi. Tous les là-bas, au bazo les là, les lots, et Sylvie, le bec aux oiseaux, le bec aux penga, mais là, biso toye sabine, biso presse, toye bika courage, parce que ça ils ont amoutonné surtout. Les lots biso diamant nous on a et dit nos images pendant ça Congo, na presse surtout, toye bina bino courage. Merci beaucoup. Tout le monde milité pour les lots à presse. Merci. Mon na matanga papa Lutumba Olandi maman na biso Sylvie to oyekara to zaki mon papa non moi c'est la famille vraiment donc on a landi Sylvie Lutumba na koloba bongo menga ba naza mwana ndako donc c'est la famille quand je vois Sylvie donc Sylvie c'est ma petite sœur papa Lutumba c'est mon père donc encadra biso na conseil ebele donc mamse ezali ke to salaka tamsusu olingo sala mabe mais au moins il y a un conseil monsieur Abanze mon sur yo qui a raison sur attend quoi donc ngala za mwana ndako Sylvie c'est ma petite sœur vraiment c'est la famille il y a on a landé tellement au même somme d'ailleurs prouvé faut landayer pour na remonter moral il y a on za. Merci papa. Bonsoir maman to monyo na matanga to pesi mbote to eba oza nani par rapport à papa. Bon merci pour la parole. Ngana za leki ya mama Kelani papa moko nga mama leki ya mama Kela leki na propre makila moko papa moko ya tango moni papa lelo akufi atiki biso yo sala ki ndenge ni tango zwaki en tout cas sala kinga passe ezala kinga i passe po papa wana donc azala ki papa ya famille mobimba kabola kite akabola katandambu tenga naza na mama mibale mama Kela ni mwasi naza na mama liboso mais asangisaki basemiki nyonso akibaki te oke mwana mbanda oyo nini non akabulaki te donc esali passe bakasi na famille esali vraiment passe bato bazolando lelo oyo bazoya na matanga okoyebisa ngo basala neti ndenge nini pardon bato bazolanda bino lelo oyo bazoya ntango nyonso na matanga baza kokabola mawa na bino okoyebisa bango neti nini bato en tout cas nakoyebisa bango eza pasi merci pour na bango nde bayambi balandi biso na matanga bakaboli mawa na biso topesi bango kaka merci wana minga koloba continue toujours koya continue koya tina suka tokabona na bango elongo batika biso te merci maman. Sasa